Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Canal Doré TV, une chaîne idéale pour vous détendre en famille. Du théâtre et des gags, elle nous propose un programme complet. Moi aussi, je suis en ménopause. Pour le bino, tu bien. Il y a un gars qui a un téléphone, des vlogs pour vous détendre, relaxer et apprendre. Ici, tout est doré de bonheur. Découvrez le monde doré en vous abonnant et cliquez sur la cloche de notification pour plus d'actualités ainsi que beaucoup de monde doré. Vraiment très triste pour l'acteur Nabiso Gingombe. Iza mawa mingi. Na makambo na yoki, na masolo na yoki, na ba video na zana on tie la bino. Likambo banda na ngo kala na réseaux sociaux, banda kala penza ya kala. Mais elema mo ya siki koti na kati ya makambo ngo po liboso to banda ko yoka ka makambo par rapport à Gingombe. Mais to komi sko komona ba prive komi kobima moko na lisolo ba bete lingai. Na lobi te que lisolo wana eza vrai. Na lobi pété que lisolo wana eza faux. Na ba hypothèse mi balé wana. Soki lisolo wana eza faux. Pourquoi esa le mabonde na ko expliquer bino? Soki lisolo wana eza vrai, c'est que c'est normal eza la bongo. Naza ko s'expliquer na likambango. Gingombe toyebi que azara mobali ya Merdi Lufuto. Bango nyonso ba comédien. Mais toyebi que Gingombe abota bana na mwasi mususu Planète azaki pe actrice comédien bango nyonso bazaki na groupe Simba. Je crois que c'est bien, je crois groupe Simba. Bazaki kuna. Et kosala ke Gingombe abali na ye Merdi atiki mama ya bana na ye. Bon, na kanda wana ya zuwa, nga na comprena Planète, na kanda wana ya zuwa, ndi babalaki ete, ninga welaki kubota, akome koleka na TV kofinga Merdi, ti Merdi ya kokangisa ye, tanga kangisi ye, basengisa ye pardon na réseaux sociaux, esili akanga ye mwa munoko muke esilaki. Mais après, te yo komona sou, même ka fi wana kaka zongi susu, alakeli Merdi mabe mwasi ya Gingombe. Obota te, matrice, patati, patata. Je crois 2 ans après, hein, Merdi a eu kobota. Je crois landisi bana mi balé, na yepte so akoumena bango combien pour le moment, mais à landisi bana mi balé. Apparemment, Gingombe aza kaka na bana ote oya bota na planète te. Apparemment. Parce que à chaque fois, tout le monde a une photo de famille ya Merdi na Guy. Ils auront toujours na bana mususu. Bah apparaîtra une affaire il y a 4 ou 5 enfants. Mais oh na ebi que Merdi azana bana je crois mi balé kaka na Gingombe. Liboso mwana mwasi na Planète abandaki koya na ba photo ya bana na réseaux sociaux te. Liboso ezalaki kaka ayeye moko asali vidéo alobi. Mais epesi nga pasi. Tant bon mon titre nanga c'est triste pour l'acteur Gingombe parce que ça lokola mukumba mo boye a memango vi na mobimba donc tant que Planète a ozalaka na bana ya Gi et que bana wana ba ozala na âge à classe Gingombe na Merdi na libala wana bon tika l'ofanda kimia te pour Planète ana une intention te ya ko move forward ya ko move on ya tika le passé ya ko changer ya ko se battre toute seule pour nous charge à bana ana azana ena nous prêter nde to mona rabasi mususu mobali ya sundola yo atika ona bana yo bundani
otangisi banokipa papa na bango te nde moto kaka na batémoignage ye aza ne bongo te mpo bavideo ezali nazo éviter esala tautologie ntango naotela bino bavideo ndenge aza koexplike nde bokocomprendre bien. Alors na banda ya koloba nayebi te lisolo babeteli nga soki eza vrai soki eza faux nakoki koconfirme te me nakoyoka mama ya bana ya Guy parce que video wana eza na bafoto ya bana Guy oyo abota na planète ezali dommage mwena kanga bilongi na bango eza te mpo bavideo wana eza na TikTok bana na basi bamonani asala akomosala bavideo na bana baoyemba otala vraiment bana ko baza na santa bien te yo moko otali planète akomi lokwa koko do amitiki makasi stress souci mais lisolo oyo babeteli Ngai oyo nazwi lisolo planète alingi Guy akipaka bana bokoyoka ye na video wana alingi Guy akipaka bana azwaka charge na bango ata babana te base akipaka bango alobi bango problème ye na Guy problème na bango ezali bana. Ok siko nga lisolo nazwi nazo insister po bino bozaraba bikoma koma na ba commentaire na lobi te keza vraiment Guy asalaka na ete Guy à part théâtre mo ba blo asalaka pas Bellevue wana kenda zonga boye ana une activité moko to oyo asalaka oyo elaka mbongo muto alukaka mbongo ezaka merdi famille na bango eza un peu aisé ba parents na ye ba na poto famille na bango eza stable balobi kutu raison oyo Ngomba ponelaki merdi ezalaki dû ya wana ke merdi aza na famille moko stable financièrement hein famille eza stable financièrement Guy aza gigolo donc merdi asala makambo ebele ya libala ye moko oui mibali bazana bango baza mibali bazala kazana o azana oyo mais il n'a pas fait beaucoup d'efforts pour abala merdu il n'a pas fait beaucoup d'efforts kabunda na luka bala mwasi te merdinde abunda na kipo ya linga epe mobali aponi payer bon na cadre bolingo papa moi j'ai mis mon paquet toi donne ce que toi tu as on organise notre mariage le reste moi je vais m'occuper de ça donc merdinde azwakaso ya ndaku afutaka bon bien que Guy pe amema pe mbongo mais merdu elle contribue beaucoup na ba charge ya ndaku sikoyo nakala na ba 2022 2021 ba période wana tango Guy na merdi babani sika merdi azaki na intention ya kosunga bana wana kotindela bango mbongo banda pe kotinda mbongo ya miliki ya boye azotinda parce que alingaki mobali alinga evo mobali bafanda azotinda elle envoyé ba vidéo kutunga pe na ye ba série wana ezalaki tongo sa ndeka na réseaux sociaux afingi merdi ndo ka fingi boye merdi akana ba preuve mbongo wana o merdi bande ya kopesa plante ya kimbongo merdi ye moko za kimbongo agite ya merdi ye moko po Guy ana ya mbongo te ya kosokipe na bana neza na ngote ezate Guy azana na mbongo te oya muki wana zozwa ya muke peut-être bana nda kubazwa mais azana ngote c'est merdi ki nda luka kazana mbongo na ye et azalaki vraiment na intention ya koluka mbongo pardon ya kosokipe na bana wana ya Guy oya bota na planète ndenga sokipa pe na bana mususu siko tango planète afingiye nande bakangisaki ye wana basinisi ba papier basengisi pardon po atika kombo ya merdi nandinga abaki obota te nandinga alakelaki mabe merdi azwaka décision ke akosokipe lisusu na bana wana te sikoyo Guy adépendaka na merdi bana na pe tango Guy pe merdi pa na vie ya Guy a décidé ki aider bango tango mama wana fingi ya bi mama
ngako muna osungo na otinda mamboka mukiozo zwana zela totala soko ozo parce que mobala on pe ya biso nga alingi na ngai kana bolingo nde vrai mais mbongo penda lokuta to kotala so na kotindelo mbongo nde lelo to se retrouver que bana gi bana réseaux sociaux moi ça qui peut-être ya kosenga lisungi na réseaux sociaux ezate mais kolela ne na réseaux sociaux ke gazo ki pe bana te eza na faute na ye moko po mutabanda ko s'occuper na bana nezala ki merdi po alingana kinagi alingaki azwa pe charge ya bana na dans la minute oyo mama bana gi ana réseaux sociaux alobi otika gi te po ye na gi il faut bazala na comprendre moko po akipara bana mais gi aza na ene loko te merdi ndaza ne loko sikoyo kosuka ndenge nini na makambo oyo et osuka ndenge nini nga tant que moi si na opesaka planète conseil gi aza na ye na mbongo te amoi ke olandeka na nkopo liko détruire libala na ye eza na mibali mosusu kutu bakufa batika basi mosusu na bazemi omona mwasi wana abundani asokipe na bana ndenge na moneli ekoza pe ya solo tuko mpe koza pe gi aza irresponsable mais ekoza pe ya solo pona kala menda bande kopesa yo mbongo o perdre bongo pona munoko pona koloba pona makambe belebele na koloba mingi na suka bolanda no planète ngo ye monda azoloba après na suka na oloba pona conclure bolanda. Salut à mes abonnés, salut à tout le monde, j'espère que boza malamu ba bonne année na bino ba meilleur vœu. Vidéo nanga o nazo sala nazo senga pour partager lengango nazo senga justice congolais et salema kati ya likambu yanga na gi Ngombe nga nazala na problème na yete na problème na yete mais problème na nga na Ngombe za nini charge ya bana Ngombe ozotindela nga ba soda ozotindela nga ba batu basala nga ba appel la menace ke bakoki ko enlever nga ke ba yebi adresse na ngai tout natika vie no tranquille mais mon frère natika vie no tranquille ndenge nini aussi longtemps que charge ya bana ozwaka to sondolelanga peuple congolais vous savez conjoncture ya mboka na biso c'est difficile de nourrir des enfants seuls classe assurance maladie stabilité mais Ngombe atika bana depuis 2018 atika nga na zemi ya mwana ya mobali vainqueur na zemi ya 4 mois le petit garçon ici ne connaît pas son père mais tant bozo ya na menace ya koluka adresse nanga po bo saisir nga na justice bino ba encore justice ya Kinshasa soko bimi mutu ya liboso komi na raison po banana basuka wapi na place bo sala ba menace bozala ba responsable boza na maturité ba responsable bola kisake boza batu o boza na maturité bo rolanda nga liboma te lokwa nga naza liboma j'assume mais to landa intérêt à venir ya bana to landa intérêt à venir ya bana Ngombe yo tangi babenga ko cerveau moteur Ozan intellectuel na kati ya monde théâtre c'est tout le monde qui sait que Gi mutuna e sala Gi mutuna yo e sala et bongo bana na ko sundula bango pona mabe ya mwasi non ils insensé moi je ne peux pas abandonner mes enfants pona mabe ya mubali ou bien pona mabe ya mwasi non yaka tozwa compromis ya bana ba menace bozolinga bo sala nga wana pona komanda kotindela nga batu baye ba adresse na ngai place nazo batama na bana o nazo bokola nga moko nazo bunda nga moko po ba saisir nga na justice Congo eza na insécurité le 31 décembre Ngombe bo pesi papa moko kombo na e Alain numéro nanga asalinga ba menace naza na ba enregistrement na téléphone nanga awa téléphone nanga ezaka na enregistrement automatique ndenga zolo ba ke baza na facilité ya kolimwisa nga po bana na baba kisela ministre Mutamba charge ba kuluna na Congo
bana wana ba vivaka na nga nazalaka esengo na bango naza fufu na bango naza saki ya loso na bango tango yo na merdi lufutu bozolinga bo otenga ivi. Est-ce que bolingi bana wana? Est-ce que bo réfléchir que moi si wana bundaka na bana na ye moko soki to memi na justice boye bana wana bakosuka boni bazaka na mama na ye to benga ye to luka kimia dans l'amiable. Nga na sala ka ba video na nga na finga mutu te gila kisa ki oza intellectuel classe na ona mayele na yo ezala te ya ba français bien classé ba chambenza non la kisa ki oza intellectuel soki nga boko finga nga nyoso bo fingi nga gloire à Dieu mais intérêt ya bana wana ndenga na okufela nga na otika ka vie ya gingombe kimia te aussi longtemps que to résoudre problème ya responsabilité ya bana te. Bino batu bozo ya madame tourne la page madame bosana tika ye opesanga combien bana. Quand tu viens me dire que asi abala na osani na libala na ya planète de nuit ngana na problème ya libala na te ba mariage na bango etalinga te ngana kana problème ya bana gi na batu nyonso bolandaka nga botiaka ba video na nga na ba page liloba na nga eza moko na butu pe na moi soko tozwi compromis ya kozwa charge ya bana na yo que chaque fin du mois no bando tinda autant eza bien signé to beti ba caché na justice congolais nga na ofana na nga kimia na mutu aliboma te na mutu aliboma te naza na mutu ya kosunga nga te na na ndeko te na na famille te na na mutu te nazala nga moko na bana. Écoutez, eza na batu musu balobaka nga pe komela na bokola nga bana nga moko bino boza na bandeko o ka sentien pa baye ko compatir na bino hein? Bandeko bazelo charge ya bana ya tango mususu ata ya kotangisa bana ke na sunga ndeko nanga mais moi je n'ai personne. Eza na base bele babima ba forme forte ya kobokola bana babulisa banzoto hein? Bateka nzoto po sombela mwana saki ya loso. Moi je ne peux pas le faire de tant qu'un enfant de Dieu. Gi azana bomoi ngape nazana bomoi ndenge tobota ki bana wana na koseka ndepe tokozwa compromis ya bana wana rankini ya ngana yo gi to ambale yango soki oza intellectuel sunganga famille lettrée o gi sunganga famille lettrée kolandanga illettré te luka o soigner avenir ya bana na yo la kisa ki oza intellectuel olobaka français kitoko avant ngana tika vi agi kimia boyoka ngai bino bandeko ya giboyaka wa il faut agi azwa solution eza na basi ebele basala o bakokai kosala te po kaka teka atangisa bana alesa bana abima femme forte bakufa ngana kosala yango te gi akutanga na mwana moko Emelia papa na ye kombo na ye Emeka malgré tozalaki libala na Gingombe Emeka bandaki kotinda mbongo pona mwana na ye Gingombe témoin garçon ana akufa na 2018 asala crise ya nerf azaki na garage munene na bare sikoyo naza na famille ya riche te pepe congolais bosunga nga s'il te plaît naza na mutu te ebele bazawa soki esimbi te mama na bango aye bakoko na nga moi je n'ai personne alors moi na tika gi kimia ezate botika kotindela nga ba criminel PMF botindela kinga les 10 na 12 heures namoni mwana mwasi moko aye ami zipi elamba boya kangia bombi elongi
na comprenaki que eza je ya Merdi Lufutu na Gingombe o basala na 2021 yango balingi basala na 2025. Dieu est juste. Na mena mutu vidir te na botola mobali ya mutu te. Likambu yanga na Gingombe charge ya bana kolia ya bana assurance ya place ya kolala ya bana na Congo bosunganga to trouver compromis. Papa wana tango ayena ba message alobi lobi na ibisi papa charge ya bana alobi na solo linagi alobi lundi mardi otinda mbongo ti lelo papa wana azoyokana te. Gi azala kaka yena leki ne bili gi azala kanande kwa mwasi te o gi babota bango kaka de soki gi ozana bande kwa mwasi bwana tata mwasi ya Gingombe balidi docteur na yebi bango mais oyo azoleka wazofinga nga na akuna ta ya ko répondre te na yebi yete ande kwa gite ande kwa mwasi ya gite maratra bagi atikala obota te. Donc likambu oyo eza kaka nga na gi po baza bana na biso toko changer histoire te. Ce sont ses enfants to signer charge ya bana poto cha kimia mutu na mutu afanda kimia na ngambu na ye. C'est ça mon problème cause ya vidéo na ngango. Mais je suis menacé na ba visite ya batu ya mabe nazaka mwana mwasi. Salut à mes abonnés, j'espère que vous allez bien. J'allais passer à autre chose, mais commentaire et à moi la moi sur alobi eza conseil et tiningana sa la vidéo moko ya ko pesa conseil na moi si moko pe na ndeko moko azolandanga. Mama conseil na yo eza trop bien, eza mabete. Mais faut boye baka eloko moko. Lelo batwe belé baza emporté na mensonge. Oyo batu bazo mona ezo frapper misu yango nde ba saisir comme vérité. Et pourtant vérité eza cachée. Mais il y a quelques personnes qui bazo comprendre vérité, mais batu bazo mona oyo ezo frapper na misu pe ba applaudir. Yango moni batu belé lelo ceux qui ba découvrir vérité ah ezala nde boye babaye. Kopesa gibana eza mabete mais boyo kanga bien ba page boyo kanga. Est-ce que bozo bosa na kenga na Gingombe na Merdi Lufutu tozala ki ba collègue ya groupe moko sans souci. Nous sommes des femmes tout ça la na plaisir te na sentiment te. Si tu veux être béni dans la vie, il faut être au milieu du village. Bon commentaka na sentiment te. Nga naza mwasi moko la tête bien faite. Et je suis une servante de Dieu, un enfant de Dieu. Merdi Lufutu na loba plusieurs fois. Collègue nangati. Nga na koti na groupe sans souci nga na kuti Merdi Lufutu aotie pas président V12. Na kuti Guy. Azalaki na mwasi na groupe te. Autaki kobota na joli si na bijou je me trompe pas boti mwana na ya liboso Josel. Batu ba ebi réalité ya likambu oyo baza me ba sima na minoko bazolingana no koloba te. Mais lorsque éclairage lumière céleste koya ko éclairer dossier nde ba dimi kutu boy. Mais pour le moment bato baza na vérité baza me ba fandi. Nga na kuti Merdi Lufutu na groupe sans souci na Gingombe et les autres bazala kiwana ti ba annoncer que nga nagi à partir d'aujourd'hui toza mwasi na mobali na groupe c'est du sérieux. Nzamba sunga biso tokende na mariage présent pour de décisions ba officialiser relation ya nga na Gingombe na groupe sans souci. Merdi Lufutu était là. Nga tambola na mensonge ti. Et tout le monde était là d'accord. Tina kepa ba Gingombe. Maratre na bango lambelanga po Gingombe a présenté nga.
comme fiancé naye oyo il faut ça l'année parcours à vie ayebi oyo asantaki pe amonaki kati na nga na kati na nga ya l'avenir. Tout le monde était là. Merdi Lufutu, elle était là. Tina boti feza ngombe ba chef ya groupe ba ekota la biso na des écuries na lamba tolia ba pesa contribution. Merdi Lufutu était là. Écoutez, toza ba basi et merdi asali ba effort akoki ko sala soki na lobi ténèbres azo finga bango bandoki, mais c'est la vérité. Ayebaki kinga naza mwasi ya chief Gingombe ayebaki yango siko boyebisa nga du temps ke basi mwasi nini akolinga collègue na ye o ayebi évolution en relation na bango azomona abeti kwata a précipité na mariage et puis mwana mwasi wana lokolanga nazwi bano nazobota na misu ya Merdi Lufutu na groupe comme collègue alobi félicitations planète ale un jour lokola ye a gagné mariage nazwi bana nanga na pesi oyo azalaki collègue nanga. Nous sommes des femmes zala au milieu de village ponzamba pambola bino eza incroyable. Nga nakoki kozwa bana nanga te na pesa Gingombe na Merdi Lufutu parce que Merdi tina ndenge nazobota bana naza na Gingombe ayebi siko tango bozo ya pesa ye bana est-ce que bozo réfléchir parce que ya lati manzanza batekaka na zandu o babengi alliance nde ya komi na raison ke fona pesa bana et puis soki na ke plus loin nga na bomba ngote na mosakoli naza na batu oyo nga na dirigeaka en dehors ya réseaux sociaux bolingaka nde batu ba impressionné bino je suis dédié momi avance nga na batu nga na prielaka bamoni loboko ya Nzambe nasalisa bango batour na réseaux sociaux po bondimaki nazaka na œil prophétique. Comment fait-il na ozwa bana na nga na pesa na collègue oyo azalaki yanga tozala basiko emba mama collègue na yo mama obe okomelinga eloko ma Dorcas eloko esalami na vie na nga je te le communique esalama na vie na aussi tu es dans le mariage connaissance na yo boliaka bomelaka ayebi ke boza na couple na mutu kingani a précipité na mariage les raisons de plus fort ale yo zwi bana ozobota na mobali na misu na ye mokili lobi pesa ye bana nga nakoki kofléchir te na bali. Merdi Lufutu aza wana aza conscience ki aza collègue na nga soki nayebaka ta na lisolo ke Merdi abando beta na gi na linga te parce que na monde à théâtre je me respecte. S'il y a des femmes qui se respectent, je suis parmi. Mais nga na linga ye te. Mais ndenge nini bokoma kwapuye pesa ye bana Gingombe alobi yo nga na kopesa bana na nga na Merdi Lufutu te o azalaki collègue na nga toza basi botika kokata na sentiment et puis nayebi réalité nini Merdi Lufutu azweli libala wana soki na lobi na loba azofinga biso bandoki tozala juste na vie pour être béni. Ya omoni ba serviteur de Dieu belé bazo mema bana Nzambe na perdiction à cause ya mensonge maman yo zwa ndeko na yo ou bien camarade na yo mutu nyonso azwa apuye Merdi Lufutu na lobi bien ekokiselama yo sokoza marié esalemela yo sokoza na couple mobali na yo alingelo collègue ya musala et puis babandi kobota bayebisi yo zwa bana wana pesa collègue na yo po ba continuer ko sala foyer aussi longtemps oyebi réalité ya beta kwata boza sûr que so na pesi Gingombe bana wana Merdi olinga bango
parce que mutu nyonso ayaka na idée ya obeta kwata esika yebi vérité esprit na ye eza nini bana wana bakobokwana malamu est-ce que bana wana bakozala malamu point d'interrogation ekokiselama mutu nyonso oyo azwa apuye merdi lufutu soki oza na fiancé soki oza na mariage soki oza na nini tika mobali na yo atriche yo na camarade na yo comme ça bazwi babotoli yo bana opesi camarade na yo ekokiselama mutu nyonso azwa apuye merdi lufutu me mutu oyo azokomprendre bitumba na nga tika ete lola efungwama mpe nzambe abundela mutu nyonso bitumba oyo ayebi oyo azokomprendre bitumba ya vi na nga esalama nulle part nga nakoki olibere bana nange pa kolegi te epuis nayebi ndenge nini azweli libala wana nayebi babilo nini asali soki balobi verité tika kofinga bandoki mutu nyonso abetaka kwata ayebi ke mobali oyo aza ya pire sere mwasi oyo aza ya pire petit andoki comme mpe akokai koboya ke ogingombe odérange nga me baofficialiser relation na yo na planète na groupe moi je ne peux pas t'aimer soki azalaki une femme qui se respecte donc nayebi oyo nga na kosala epuis lola ezo accompagne nga merci beaucoup je sais ce que je vais faire naza mwasi nzambe mpe aza liboso nzambe apambola bino abonnez-vous normalement mwana mwasi oyo ana raison ya réclamer mobali na ye bon ex to papa ya bana na ye azwa bana wana en charge normalement na logique un père responsable akozala ata bakabwana mwasi nde tomona yango na bapoto ti ata bakabwana mwasi abanda opesa mbongo bana mpo baza bana na ye. L'avenir nous réserve beaucoup de surprises normalement, mais na réalité tout le monde a ngoti batukutu ya poto o ki social eza bien mobali peut-être a luka kape mbongo akeda pe kayu boye aboti ça peut moi si quelque part mais atinda kelo côté pourquoi abenga basa poto femme seule avec wifi pour babota peut-être ba mibali ba ki para peut-être banate baza mukie à moins que bana na baza na maboko na ye so bana baza na maboko nete et koma tellement rare alors na ndenga conjoncture mboka ezali ye mwana mwasi wana aza na ene eloko te mais gingombe pe selon lisolo nde na yo kike ya pa dépendant na mwasi ndenge yo po bebisa na mwasi na ye mwasi nanga kolinga yo finga reya ki para bana nao yanga baba moko pe sagesse eza très important. Mais na ndenge mwana mwasi osala na koyoka ye na ndenge alobi ke non apesa bana ndenge nini na mutu oyo amonaki nde ba officialisaki fiançailles na bango na kati ya groupe apetie mosinzo asali boye apesa bana te c'est que soit otiki ko tanga lisolo wana obongisi osengi pardon obongisi na l'amiable au mona mususu ata mingi te ya mukie ba bando tindelo o compléter ozomona soit obundani otiki ko se faire ridiculiser obokoli bana wana yo moko soko oza na raison tôt ou tard raison na yo ekofuta yo et futo même mpona bana tolobika ate ke bana ya merdi aboti na libala bango bako échouer te na ya libanda na ye musu bango nyonso ba réussir ba ozala bato ozomona ba ozala bato parce que yo za mama obundani bana na ba se retrouver ba bimi bato tolobite ke bana na ndako ya merdi bako échouer te mais ya yo pe ba ozala pe bato parmi pe bato pour bundana qui pour innocence ne bundelio. Mais quand toi tu es tout le temps là, il y a au fin à moi la moisson ya ko dénigrer ya ko le bazando qui caraba des histoires comme ça,
mobali yango pe mosusu aza na ye pe azokoka na ye te aza na ye na makoki te pour ne pas dire responsable donc aza nde na yango te parce que ezalaka wana volonté mais eza nde te ya moke oyo mwasi azoluka soki neti bana baza ndako moko so baza na 10 000 francs bakokabola biloko ya 10 000 bale bango nyonso akaboli moke moke siko bala 10 000 fo balongola combien 3 000 obenga yango kaka mokie donc eza très compliqué eza mpenza mawa moto aya na position moko ya bien te eza gi yo na kamwa oyo mo oza na baproblème no ebele ozokende koya na réseaux sociaux pour kota ya problème ya babelle vie ya basila ya baconflit alors que toi-même dans ta vie personne tu as des problèmes où il faut régler yo moko mais gi oza pe mobali yo moto bota bana wana lobi bana wana baoteni yo responsable so vi na bango esimbi te ata ya mokie ata 3 mois après pesaka ata ya mokie elakisaka quand même po bazaka bana. Je pense que Nazaki n'a parti à mon tout est expliqué n'a pas parti nyonso. Je suis ouvert au contrat des promotions et publicités et sur tous vos problèmes de chaîne YouTube. En tout cas, nous sommes disponibles. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.